bureau d'âge. Et t'as là c'est quoi avantage? Balongoli Mabunda, FCC. Mais leur bâti bureau d'âge. FCC. Mboso, FCC. Jeune Union Sembale, FCC. PPRD. Mais Aminata, na yo, Aminata. Mais Aminata, FCC, PPRD. Tamsou Batouba, éviter, Azapna, PPRD. Mais Aminata na ye Aminata Sanin. Aminata ye na bureau d'âge. Aminata zane loko ya kosalate. Aminata bazo voter kuna ya vandi kaka. Malembe bako zela bino. Polenga teke no loka gagner kuna asena peza bako bloquer. Premier ministre pe ya ko démissionner té. C'est que ezali kaka ke bo comprendre ndé na noter. Donc c'est que biso ndé to na moi longueur d'avance par rapport na bino ya komone là. Bino ta IDPS. Bon. Kaka bata IDPS nanu net nga Charlie Kadima kaka par rapport ya ba oyo bazomona nanu na vision contraire kanga na lobaka na yo na tangela kiyo que Mabunda aolongwa Tambwe Mwamba aolongwa Ilunkamba aolongwa nabi tamu nali Mabunda pena lobi nenga sengi pardon ikika bo amuta ko esala accident abeli donc il ikika bo vraiment nani abela raté accident ezali circonstanciel mutunyo sa ko sala accident pe akufi hier tu chance akufite aza envie c'est quoi il sali nini échanger nini na ba faute lourde oyo Mabunda salaki ça n'a rien changé lobi Mabunda kwei lelo yakei bato bako c'est pour à comprendre que c'est à perdre majorité na parlement lui a compris. Ah bon, ce qui semble à ça les bango. Mais biso batutaibo ça lecture na analyse ya ba fait, tu comprendre que le monsieur a compris qu'il a perdu sa majorité. Parce qu'il était hier, ils étaient sûrs. Vous avez vu Néhémie Milania dans l'hémicycle. À quoi t'as raconté ensemble avant d'arrêter, mais lobby avant dit ti ba sali depuis mat. Vous allez Kuli Média Télévision, la chaîne de référence, la chaîne d'actualité. Merci beaucoup, nous avons toujours eu confiance. Rachula Carmel, encore aujourd'hui chez vous. Naba téléphone Nabino, naba télévision Nabino, pona kolobela kaka. Actualité ya mboka, balobi après beaucoup ya biro Mabunda. De l'autre kolobela, nini ko sala mababi a député bazalaki na bilonga ma wana ba écran pour ba kosa na lokwa kezalaki bangote ok na ba kuna na kati ya natang bakine ko voter bandima kinde oui de l'autre ko décortiquer ba député nini bandima ki oui pour la Mabunda kwea. Alors toi mi pour na bino moko ya molobeli ya solo na kombo ya Charlie Kadima oyo ayeba pena comment on appelle dossier politique malamu on appelle déjà mbote na Charlie Kadima bonne santé. Mbote merci santé za malamu. Merci beaucoup. Eza pena na bandeko mingi balinga appelant comme on a Kuli Média Télévision maman Rachel kila biso nanu Charlie Kadima mais kana ko liano la biso lisolo oyo balobi ba député oyo bino ba UDPS bo critikaka bolobaki ba député ba ki nommé ba député wana ba yosala peuple a voté ka bango te peuple ko na confiance na bango te mais lelo oyo ba député wana ba servir bino bon soki o moni ke ba servir biso va servir des nations. Donc ba député on a ba congolais. Donc ba zongi kaka conscience na bango en place, ba comprendre que ko servir ba intérêt ya poche ya individu moko et ko boma Congo mo bimbate ndenge wana. Donc ba zongi na en voulant chasser le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire nature na bango ezali congolaise. Et pas il va dire na poche ya autorité morale na bango ezali ba intérêt personnel individuel ya motomoko. Alors soko ba ko servir
ba servir mboka. Mais pona koloba ke ba député oyo bazwa kité oyo ba député à FCC bazwa te. Eza ya kobomba te. Eza ya solo bazwa te. Non, basungi mboka Congo parce que sengeli bazonga na conscience parce que ils sont tous congolais. Il faut conscience na ba mutu salaka quand même, non? Il faut salaka. Lelo na lo baraboye na lebi. Leur nani Martin Fayulu lo bakalobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaka te yende azwaka senga ka vérité des urnes. Lingo lo bani. Ndenge moko tibiso pe tozolo ba lelo ke ba député FCC bazwaka te to changer te. Mais attendez basungi ke lelo majorité parlementaire. Mais bazwaka te eloko d'ailleurs sali ke basunga majorité parlementaire ba yebi ke modèle FCC azali ko mema ya ko bloquer chef de l'État. So tozongi na 2023 muta olegazate. Donc seul moyen na bango ya ko se racheter tant mususu ezali nde yango wana te ya ko signer pétition pe ya ko balola bureau ya Mabunda. Donc pour babimisa gouvernement oyo ekokende au moins na ko accompagner vision ya chef de l'État. Je crois que kozala nde moi hein ba kwesa nani nde ba kwesa Mabunda te ba kwesa gouvernement oyo za na place. Gouvernement nini Gouvernement ilunkamba ikokoya oyebi. Oh, donc yo oyebite ke tozo. Mena lobaka no Mabunda kokoya ozaki ka otuna nga soki na assure le Mabunda za. Te po na ibite soki yo ki déclaration bato FCC lobby ba député. Ba lobby noni. Ki combat utilité pour ba ko bagena lelo wa bino bokom na échec majorité parlementaire ki na ngambo union sacrée ba député non ba ko na kata masuwa et les maris union sacrée. Ba lobby nini babité. Il reste encore na ngambo côté mutu evandi. Likambo ya premier ministre ko démissionner te kuna ne ba ko zela bino bon bloc cadenas excellence monsieur le premier ministre ilunkamba na bandi soki atali age na ye soki atali mayele na ye ne yango na bon tanga zena age bebete kaza age na poza ministre ba sa ilaka nini kasi likambo age za wana ezali kambo ya c'est compétence. C'est ça pour mes ministres. Oui, il est compétent. C'est quoi compétence. Mais ce qui ozali ko saboter ba décision à chef de l'État. Ozali ko boycotter ba événement ya chef de l'État, ba manifestation à chef de l'État. C'est ce qui article constitutionnel ko lobaki mokonza moka na makasi ko révoquer. Ozali nano na koloba na likambo ya ba député bongo na ya na oyo ya chef de l'État. Na lingina répondre boye na lobaka na yo que Janine Mabunda kima azali ko boya ko kende na conseil d'état na lobaki na yo que Mabunda na conseil d'état ta ba fundi na akende se justifier moto afundi ye kuna apesi ba raison soki Mabunda moni ke ba raison oyo po la pesi ezali convenable te ye aye na ba raison mususu Conseil d'État a renvoyé bango. Et les gars ils bon côté. Donc muto a fundi muto liboso ngolo bateka na raison. Mais nganya yebaki ke pétition ezali. Et non ezala qui déjà l'air wana déjà bazolo Congola nan. Féliciter Moïse Zangi député la biso. Un homme brave tout simplement parce que il a respecté les principes. Il a respecté les textes. Yango wana pétition ezunzela ya koleka. Ce qui a respecté pour na yogi lisusu azo le biono na bureau ya age ezali wana azana ba ambition ya ko sala lisusu motion de censure contre le premier ministre te soka ke indengo wana ba hotel misaye parce que bureau te simbate bureau d'âge eza bureau provisoire et ko s'engager na ko ba décision définitive te o ko engager à assembler définitivement. Donc, il faut avoir patience. Avoir patience, il faut perdre les pédales. Oh, yo, memaye, sengo, oh, yo, memaye. Azé la bureau d'âge. Et bimisa, bureau définitif. Oh, yo, bureau définitif, il faut remplacer. Bureau ya Mabunda. Et puis, il y a côté ça. Bureau d'âge, oh, yo, bureau définitif. Premier ministre, premier président de l'Assemblée nationale, il y a Kabound. Tu as besoin la poste na ya premier vice-présidence. Si tu zonga ce que moi tu zonga ce que le Cameroun a majorité na kati assemblée na lobaka boye. Na lobby lorsque le chef de l'État lance déjà une consultation nationale
c'est parce que Azali déjà n'a pas information que la majorité soi-disant il y a FCC n'est plus effective. Donc c'est une fausse majorité. Il faut maintenant passer par un informateur que lui-même, le chef de l'État, va nommer pour chercher l'information et voir de quel côté penche la nouvelle majorité. En faisant quoi? Parce que déjà au départ, il y a un bon économie informateur depuis que non, non. À quoi économie informateur, te banomaka informateur lorsque Balingi va reconfigurer majorité pour que informateur, qu'on soit information au sein de l'hémicycle pour savoir tel député et de quel regroupement Azana penchant nini. Et puis va constituer BCC, FCC, photo titi, sangsa bango batala, nani bazali ebele. Leur bakotala oyo bazali ebele koleka baninga. Et pas yo koma ebele, nde bango nde nouvelle majorité na assemblée. OK? Maintenant majorité wana nde yango yokopesa premier ministre ya sika. Nde yokopesa premier ministre ya sika. Donc soki epesi premier ministre ya sika nde babengaka formateur. Donc informateur ou informateur d'abord. C'est-à-dire qu'il fallait nommer formateur? Non, non, informateur. Okay. Après, lorsque l'informateur aura détecté la nouvelle majorité, c'est la nouvelle majorité maintenant et au proposé formateur. Kasi après procédure que les alliés yango. Tu as nommé informateur. Et gozalo belan. Et gozala nani pour batwa ko ba peut-être gozala. Non. Et gozala biso ki tenge Yesu. Oh ba si lukwebo. Oh Moïse Katumbi. Nécessairement. Et gozala Jean-Pierre Mbemba. Est-ce que gozala Jean-Marc Kabou? Non, parce que Jean-Marc Kabou azali na katia hémicycle, azana institution. Azana katia assemblée. Bako agozala juge parti te. Ah. Mais kasi soki nini pétition ya Mabunda. Ya Mabunda. Ezaki ko senga que Mabunda alongwa na perchoir bati anano bureau d'âge. Ezaki tout simplement parce que c'est Mabunda qui était mise en accusation. Et étant mise en accusation, Mabunda ne peut pas aussi être juge et parti. Bazo Sambisa en tant que parti, azala pe wana pour non. Yango wana il fallait atelema. Mobeko siko ezolo banini. Soki ya telemi nenga wana na bandi tozo kende na article 31. Soki ya telemi alinéa 6 je crois si je me trompe pas. Soki ya telemi ba rotia bureau d'âge. Et tala c'est quoi avantage? Balongoli Mabunda FCC. Mais leur bâti bureau d'âge. FCC. Mboso FCC. Jeune Nyo Sembale FCC. PPRD. Mais Aminata na yo Aminata. Aminata na ya salinine. Aminata n'a pas de problème. N'est pas IPPRD de FCC, il fallait pas prouver majorité na bangout. OK? Ouais, mais quand c'est sûr que vous allez 305. Mais tout le monde est 281 personnes lobby. Bah na binoté bah d'accord na binoté. OK? Mais tant que vous avez raison, non, le fait que 281 personnes voté pour déchoir Mabunda, et la majorité est et pas il y a cas adverse. Mais c'est seulement à vous de l'éprouver au sein de l'hémicycle. Mabunda a longo, ça la élection. Pour voter, bureau ya sika. Batu ya FCC bautia ba candidate. Bautia te, bautia. Sikoyo,
tokoye ba majorité eza wapi l'air ba ça l'élection à bureau ya sika motu na pe ko temba ba ko koyeba na kata ya ba ko sala élection pardon bandeko Jean-Marc Kabunda nda ko zonga na place ya Mabunda to ko zonga na place na wane yebande ezali kaka na ba candidat o bino posa na bino ba UDPS non biso kutu posa ya biso ezali kaka mabu neni Kabunda zonga kuna te parce que déjà Kabunda biso to ana besoin na ye monsieur le président AI tous en a besoin na yo pour renforcer le parti à l'intérieur du pays to ana besoin msane belé osala oui bon alors que ne kutu posa na nini yango kuna ba oyo bakoya wana basala msala wana bazalite azaka ye moko kuna te ba oyo bakoya po basala msala bazali donc tous en a besoin ye azana nous kuna asalela biso boulot avant de sa partie à structurer parti bon c'est quoi likambo bakoloba que déjà plus de 64 signatures pour la quoi ça sikoyo président ya Sénat vieux na biso Alexis Tambo Mwamba bon ngai na lobaka na yo na lobaka no na émission mo na lobino le chef de l'État est encore très gentil de ne pas dissoudre non excellence monsieur le président de la République excellence avec tous mes hommages les plus différents le chef de l'État est encore c'est-à-dire n'entendons président Moutima Malam Lokwa hôtel très gentil bato ebele na kaya crise boye ba dissoudre mbala moko na Sénat na assemblée et quoi tokena élection mbala moko bo bandela mais le chef de l'État très gentil a dit non toko kende bongo te to reconfigurer na nos majorité au sein ya hémicycle total si la majorité oyo ya FCC ezaka na FCC ou bien ba information oyo nazali na yango ezali ya solo maintenant ezomona na keza ya solo que le chef de l'État azan a raison vous comprenez azan a raison Mabunda ezaki kutu na moi difficulté ezaki na moi difficulté il fallait nanu ko kongola ba signature ya ko kongola mais ya Alexis Tambo Mwamba ya encore beaucoup plus facile tamso bato bazo ebate ah bon ba sénateur ba rabon 108 na yemo 109 donc déjà s'il y a 200 et quelques signatures, il y a des députés. Donc 100 et quelques, il y a des sénateurs. Et ça qui coûte qui font des autres de justice, les députés qui sont pour non, qui sont bon c'est quoi on est en marotika. Qui kokende ko. Parce que ici bino mabi tozana nu malembe bakozela bino. Polenga teke no lokabo gagner kuna a Sénat pesa ba ko bloquer. Premier ministre peut ko démissionner. C'est que les alika qui vont comprendre de noter. Donc c'est que biso ndire to ana moi longueur d'avance par rapport na bino ya monnaie là. Bon, kaka bataille de peste nanu net nga Charlie Kadima kaka par rapport ya ba oyo bazomona nanu na vision contraire. C'est que nga na omona ndire moi moulai. Yo mona sikoni. Mais olongwa. Tambo Mwamba olongwa. Tambo Mwamba oh kanga na lobaka na yo na tangela kiyo que Mabunda aolongwa. Tambo Mwamba aolongwa. Ilunga ilunkamba akolongwa. Nabi Tambo nali Mabunda pena lobi nenga sengi pardon. Pardon. Iki ka bo amuta ko sala ka accident abeli. Donc il est ka bo vraiment. Nani abela raté. Accident ezali circonstanciel mutunyo sa ko sala accident pe akufi. Yego tu chance akufite. Aza envie. C'est quoi ça nini échanger nini na ba faute lourde oyo Mabunda salaki. Ça n'a rien changé. C'est pas là ton Mabunda ma premier président ya Assemblée nationale. Salaki même parmi bato ba soutenir qui Mabunda na perchoir ya Assemblée parce que tout simplement dans la démocratie tokoki kozwate premier ministre Mobali, président de la République Mobali, na Assemblée pe Mobali, na Sénat pe Mobali. Non, quand même équilibre de voilà. Yango wana raison nangai ya soutien ya Mabunda. Mais Mabunda PPRD FCC. Mais na soutena qui était parce que na épousé ni vision na ye. Non, na kanisa yango chef de l'État ko talobaki alobi.
après ça qui chance ya mutu nyonso pour se rétracter. Mais si Mabunda n'a pas pu, Mabunda n'a pu obéir qu'à son autorité morale. Mais non, faut aux ça nana. Ah, puis Babi Joseph Kabila Kabange bino bobete. Ah, okendete, résidence surveillée, akobimate. Yewana. Bon, balobaki ya kokendete te. Balobaki ya kende mukolo oyo wana kenda oyo wana te. D'accord? Parce que pour abima kende ndenge wana. Tala. Joseph Kabila Kabanga ancien président, non? C'est un sénateur à vie. Supposons que quelqu'un à Lubumbashi a eu problème, babeti bal. Est-ce que vous avez vu que dernièrement, katakatanga bakota na Lubumbashi, non? Olanda yande. Bon, ce qui a quelqu'un a babeti licence ya Koufi. Qui doit assurer la sécurité de ce monsieur-là? Bon, si... C'est-à-dire que bazu dispositif sécuritaire, oye ko permettre ce que ata yena ye danger zate azo courir te. Le jour où il s'est décidé de partir au Katanga, il est libre de prendre l'avion le jour. Il est libre de prendre l'avion le jour où il veut. Mais au moins, il est appelé à informer pour que les services de sécurité prennent des dispositions. Baye bake mukutoa na zoya, baye bako batela ye na nupo na vie na ye moko. OK? Mais yo bimika ka dimanche malamo ba na aéroport, na zo avion na zo kende Katanga. Oh. Boze la nano. Nakatanga kuna toyebi température yakuna te batondi na aéroport bato bazani non non kobanga te ko sécuriser nanu ye mutu pour sa propre sécurité. Narbi, est-ce que c'est que vous comprendre politique vous sa politique on dirait à TV na ba trebele bazo leka kuna omona ba on hémicycle omona etala kaza ka munene tala cartable ya gaya mais omoni ke makamba onyoso ya za kuna ayebi même par règlement intérieur ya assemblée zo lobanini siko mutu wana omona na 2003 akoya lisusu tala 2023 akoya lisusu tala affiche ya munene bo voter ye et bo voter ye akende kuna lobanini lobanini. Pour déjà wawa bozo qui est vous votez sur une 2018 ans avec kuna lobby le côté bozo kende kuna pour alo basu nini mbale si on analyse ni ça pour bato ba ko pe ko miumire oui déplacement moi mboka sénateur à vie Joseph Kabila Kabange ko lobby ça pe moi bato moi mingi bato ba ko lobakete sengena ka kende te oso ka kuna ko sala tanta oso ka kuna we bwana boye makamu moi ebele akokende kuna pa na kolozi pa ya nani akokende kuna donc akena ba akeka na ba pa ba gouverneur ba ali ya ye akene ko sala ceinture et puis lobi mabunda kwei lelo yakei bato bako c'est pour à comprendre que c'est à perdre cette majorité na parlement lui a compris babia ça dit sembla te ah bon ce qui sembla ça les linde bango mais biso bato toyebo ça lecture na analyse ya ba fait to comprendre que le monsieur a compris qu'il a perdu sa majorité. Parce hier, ils étaient sûrs. Vous avez vu Néhémie Milania dans l'hémicycle. À quoi tu as raconté ensemble avant d'arrêter, mais lobby avant dit tu vas salir depuis mat. Si quand on solo le mon mboka Jean-Marc Kabou, ba photo ezali bilili ezali, ba toba ko lo ba peli. Biso to ka na mamo ba lobby balingi ba yebo juste. Opinion pe Chalim Kadima oyo bazela ka pe ba yoka. Ba lo ba kana bango kaka. Est-ce que Jean-Marc Kabou na Néhémie ba binemi ou bien Charlie Kadima na Néhémie to binemi? So, to kutani to kopesa na mbote to solo la boni bien boni makamba mboko to solo mais nos visions diffèrent. Là où nos visions diffèrent, moi je garde ma position. Monsieur Néhémie Milania va garder sa position, mais après c'est au peuple de prendre la décision finale parce que c'est le peuple. Le peuple gagne toujours parce que pouvoir nyonso na yaba Néhémie, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a président de la République, il y a des ministres, il y a des premiers ministres. Et ils ont un peuple. Le peuple gagne toujours. Puisque ce que lui veut finit par se concrétiser. Le peuple gagne toujours ce que le peuple veut. Le peuple a le salaire à mon amboka chef Kabila Kabange et quitte. Le peuple a la présidente de la République sociale. Nzala minevande babaki bafuta te baba ko futa monte ke oni azo koma nanu te bon
soki azo koma nanu te oui mais au moins lokola boyebi ki akokoma mais azo koma nanu te ako oui mais eza akoko pour nazo loba no ako a ozoloba likambo ya salaire ya il y a séminaire il y a sénateur à vie Joseph Kabila Kabange 600 et quelques mille na yebite nazali parmi batu oyo baleka na télé na je crois ezaki na Africa TV na Bonjour Africa pour dénoncer lors il y a 1+4 que les 4 dirigeants, c'est-à-dire les 4 vice-présidents et le président de l'époque, Joseph Kabila Kabange, balaki 5. Salaire na bango déjà ils avaient lié à budget mobimba. OK? Les Rwanda toki na budget ko ba milliards, toki na budget ko débrouiller penda, ya ko débrouiller. Mais ce que meki ko estimer ba salaire na bango les Rwanda. Bango nyonso 4 vice-présidents sans arriéré de salaire. Bango bagana arriéré te ba futa bango régulièrement chaque mois. OK? Les ba do futa régulièrement chaque mois, mbongo ya budget, bo fonctionner ndenge nini na année. Et comme problème. Donc aujourd'hui, ce qui salaire il y a Joseph Kabila Kabange ont posé problème. Oui, ils ont problème réel. Est-ce qu'il y a un premier président Oyo alongwe na bokonzi pe atikali sénateur à vie ba futakaye? Non. Est-ce que baninga na ye oyo ba futaka bango wana oyo bazaki lokola président lokola ye batikali ba sénateur à vie oyo ba futaka bango lokola ye? Non. Ba futaka bango kasi ndenge nini? Est-ce que ndenge oyo ba futaka bango wana et permettra bango ba vivre te na basi na bango na bana na bango na makambo na bango? Oui. Donc ce qui permettra bango ndenge wana yende Joseph Kabila ko boya ba bongisa salaire na ye ba diminuer yango pour ba permettre na population azo moyen ko respirer ce qui ezali bongo c'est que objectif na bango ba yelaki ezo continuer kaka te ya libumu na bango na poche na bango parce que jani babunda na mwana motuna batinga na tuna na président ayi basolara président ayi ya IDPS barabinemi ta bakanga binemi bakanga kabinemi non na mutuna na yango nazo tuna te na ngana mone pa baza binemi ta yo muto yezolo banangawa Nemi Mwilanya lobby na Jean-Marc Kabund bazo solo la ba telemi na kati ya misi ba tunyo so bavandi bazo mona bango ba telemi ba solo la no est-ce que au moni bitu mobulo ebimi bitu mbebimi barabinemi te c'est quoi ba ko accuser régime ya mokonza mboka le président Félix Sekumi kabikanga kanga le bilan de Mabunda, le régime la République des juges. Bakangi, Barnabé, Bayoko Kangali, sous nani Popol, Badjegate. Bon. République des juges. Je crois que la République des juges, c'est cette République que nous, Congolais, nous voulons. La dictature, na bambe banayo. Yo moko leki na TV le chef de l'état roli ambuma bon lokola yo nde moko le jardin de den ozana ba mbuma na ba nyoka na kati ozana ba Eva na yo olingi chef de l'état ali ambuma oyebite ke ko kangisa le riozo le kana TV okendo sala makambo okendo lo banenga wana non ce chef de l'état ata nandimite ata mwasi ya Barnabé aza d'accord na makambo Barnabé alobaki nandimite. Donc en tout cas, ce qui moi c'est Barnabé, ça moi c'est malamu wa yebise menda papa. Makambo yo kenda ko lobela na TV nde ya modèle wana na ndimité. Ce qui yo l'air ba kangi Barnabé bazolo bana ba kangele wapi. Na fleuve bazolo kanzela ko kimate. Ce qui ya yebaki ke makambo alobaki et ko ko dégénérer na suka ndenge wana te. Azo ki position ko kimande ndenge ni. Na kilote ya kaki na Varese ya Paris Saint-Germain. Azo ke wa. Donc, il y a des gens qui marquent. Donc, attends. Quel que soit ma baignon, il y a reproché à Kabila. Moutounini, il y a eu des personnes qui ont opposition congolaise. Ah, Kabila, il a continué à calamité à Goliamboma. Ah, bon, mais, nan. Moutouté? Oui, à Rosalèle. Il y a eu à Longote.
kasi Kabila kozala lisusu te azate est-ce que azasu na pouvoir te alongwe tolobaki na bino tokokende nango malembe kaka na biki na papier ti ya kolongo lelo alongwe biki na papier mabunda ti ya keyawa biki na papier tambwe mwamba kokende biki na papier ilunkamba biki na papier okoyoka lisasi ata moko te kobeta kanga makamu nazoloba no lelo oh menga nazawa te lelo yo bengi nga prophète ya nzambe malamu na rappel mutabima te biso pe to ba catholique na catholique kuna ba prophète ba ka ya bible to ka la bible to ka la biso na ba na église te mais tout simplement parce que bato bazai koloba bazala ki na bango peut-être na ba donné te sur lesquels ils pouvaient se baser. Moi, si je veux parler, nous allons parler sur quel sujet. Sur ces sujets-là, il faut, si je sens que je n'ai pas de la matière, il y a qu'un jour tel, le temps pour moi d'avoir suffisamment de la matière et de mettre mon opinion. Merci beaucoup, Charlie Kadima. De temps en temps, en tout cas, tu peux merci Mingi Penza. Bah, il là que na kuli media Mingi bah c'est des messages où le social Kadima. Alors bien sûr dans le dossier Mabunda, yé mutalobaki. En tout cas, nego ya non li baza. Je crois que baza pena ko sepela ba message na bino pour na Charlie Kadima. Bon tu n'as to zanga te kolaksango yé merci na papa na Ombre et Liling de King et puis à ma maman chérie, maman Françoise Vita. Merci aussi Nadia de Maoja qui est derrière la caméra. Merci na Jocelyne Moussa ou moi na Mbinga, moi na Muluba. Merci à ma jumelle propre. Merci na papa Nangai Camille Kamako. Merci na bande koto linga bisomaka. Jocelyne Moussa azolukanga ba problème, ba téléspectateurs na ba internautes. Jocelyne Moussa azolukanga ba problème. En tout cas, Jocelyne Moussa otika lukela Charlie Kadima ba problème en tout cas kuli mele linga bongo tina Charlie Kadima pour balinga kai vraiment mingi bon ça a besoin de temps en temps à repérer sa opinion là. En tout cas botika la toujours connecté branché mais surtout bon s'abonner massivement dans Kuli Média Télévision surtout. Botinde ya bande comme sous image ba yeba nini Charlie Kadima alobi moko la lelo.